Donc, l'union te peut accès. On est d'accord. D'accord. Iyo za mobali. On a moi non anda kuna bana nayo. Okweli banda, omoni fi moi c'est. Awa. Komi ko sala relation. Oyebisi vérité. Mukolo moi si wana bolingo e mata excès au grâce. On se retirer. Oui oui. Nature ya Patrick, il parle pas beaucoup mais grand tireur. Iyo kana explique wa ya nanga. Merci. Ya nanga i cousin nanga to za te proche Karina yebi yo ngabenganga. Omoni ya Patrick baleki ni mo propre baza proche ndemo nanga te. Parce que na Patrick o lobele bon na pas biso nga zana mutame libre. Mais très poli. OK. Omoni nga mo rone na zabwe. Na kota YouTube. Na leki nanga propre. Ba fi nga na lala na papa nanga. Ba sala nga émission na la marée na soki ndenge ni. Mais nazaki toujours na ba retenu parce que makambo ezo concerner famille, vie privée na il faut y ba mamini o loba parce que wana place o ba millions de personnes ba otala. Karine nga na condamné Mimi pour na Patrick, na condamné Patrick. Tapoter écran, tapoter envoyer les cadeaux. Na ndaku. Dis-toi, mundele era ko imona, pona TikTok bana randot. Na ba rando na bango ba ko zwaka image wana. Ba komeli juge. EKI. Ba tchelio wana. Juge a boté les bana tout de suite ensemble. Car a boté les bana wana. Alors ça, crise de dépression. Ba tché hôpital. Ma me belé belé tébé. Patrick, on sait pas parce qu'il filmé un mutaka. Là, soit filmé un mutaka. Pourquoi yana bino à sala bongo? Est-ce que bino peut condamner yana bino? Mais loko yana bino à sala. Na condamna ye parti au mama Congo à lobby. Na condamna qui? Parce que nga za pouye, nga za mwasi. Merci. Nga la mwasi o nga la mimi na ndaku na betu na nga che mutana 6 heures. Donc ça veut dire que na mutana problème na ye. Neto za boye ko nga mo pende na za boye na bima pena mibali musutu baza pe na basi na bango mais na tika ko afficher na bango te. Voilà. Na publier pe bango te. OK. Na linga bo pena mutema makasi te po yebi keza ko saleka. To za basi to ba parfaite. Lelo to koma yo ko ba podcast ti banda covid et banda tout le monde total la moitié la population ba ti ebela ba gente ba koma ensemble la poigne. Pour ba comprendre lola ba tena climatiseur et nani pardon li pelo ba tena climatiseur et ana moto. Et ana moto. Okay. No ba teli felo climatiseur te donc ndako mo luka bongi ta ba caractère na ye. Place ta mone mabako za zo bendana. Et surtout sur sa mère. Karine nga na condamné yo. On a droit te. Ya rosala TikTok na yo na kaleson na soutien. Pourquoi? Il y a pas de publier ya ka yo kala. Mais nga yebi, ya Patrick a giré langa. Frida, nga na ko publier Karine te. Ya linga e mwana wana. Monende danger. Pour Karine comme obenga ba air tardif. Moi sina nga yo ka lingala. Karine a luka Facebook à moi c'est Karine. A tindeli ba vidéo ba publier ka wana. Voilà dans dire pourquoi Karine a luka loba vérité c'est même ta belle. Na tikala obenga moi c'est Patrick te yé pas calmer ko tala ngala ba live. Yo papa li yandi comme na yebi frida yebi te ba lo kuta boyko. Na Facebook na yebi ko la na yo to bandili kambo na yo ko ta TikTok. Donc yo ko pas paiement. Yo ka frida lobito katalika mo nyonso lelo to yo kaino na après yo za na yo ko réagir na yo. Voilà Karine. La calme nga za tapoter makambo zo vérité ye. Sinde la biso ba cadeau tapoter. Kimia na benjo na privo. Yo ko na expliquer le ko ni media. To sala media. OK. Nga za lo ko pinga ngate Karine. Nga leki na propre kuta pinga nga. Abokela nga na maladi na ba camarade nga ba sangana. Na le lo ko ka mo te Karine. Nga ba nga kanza. Elo na oloba na yo ezapo na yo. Ya Patrick ka mo mobile. On va publier l'autre zone mbamtu wote wana ba publier kae na abola pe moi so publier ya zo pe moi si mututu abota kutu na ba sima lango na yo Patrick za mobali na culture na biso ba bantu mobali ya tout la kate mais moi c'est tout la ka nzota moi c'est sacré c'est pas pour rien que c'est pas passer Marie Jésus parce que estime que Marie azat sainte muta kosa a chapson na pasi o eza peka moi si a kosa dan. Donc tout c'est comme la blague Karine. Papa dit anda a dit ça en réalité. Toi Kaluba. Yo kanga Karine. Yo obenga ya Patrick aza mobali oyo za ko bimana ye. Ozana tous les droits ya ko sala bazua na bino na vie privée na bino moi ça me concerne pas. Ngazo loba o ngai na yo kaki.
Et pas ya Patrick nde to soli na ye susu lelo to lobeli yango susu ngana yo ero batindela ba video na ya mutakala mutatindela nga yango eza Michel mwana na ngai o aza niet na yo aye nango abi regarde ça ce qui se passe elle est folle kwa ngapesi tata mwasi kamno abi appelle là to komo kanisa bana mindoko bana balika ba 20 ans bakenda misala ba imambo bele amundela bomba alikamte na ebisi Karine to swana na yo oblokanga kutu na bengi ya Patrick yo beza ya Patrick mutasali yango na bengi ya Patrick na matisele pour voir ya Patrick akatenga téléphone na pour rappeler na pourquoi ya Patrick d'ailleurs on manquait rapport na mwana na c'était yo okomi na depuis quand yo okomi na makambo ya ba congolais o bana ko publier pour ya Patrick tia bala mundele parce que vie na ye aza mutu mwa très doux ozo comprendre avant depuis de 20 ans na mwasi wana avant son mort papa bana na ye azali de mwasi ya ba congolais wala botika ba blague ke amesana na mindele te eza mwaka batu mwindu abota ndana mundele tout la logique ya Patrick na ebisi alobi na Frida naza na tort odeni petit wana tokabwani na boye parce que akomokota ndako na ndako na nga na kimia te toza na poto biso tosomba ndako na biso crédit na biso esila kala te toza ya bana na biso mwana nga comme na 19 ans mutu apiblie Karine ezanga te en premier eza copine na nga wana oyo nazwaki na Allemagne ye nde mutu apiblie Karine wana eza faute na nga parce que nazalaki prudent te po apiblie Karine eza po Karine aza kofinga ye ye mpe bazofingana yango moni basala ebongo na kanda wana Karine na bibonza na lakisa akesi mpo na Queen Mada atindeli Queen Mada sikoyo tapoter live tapoter des écrans envoyez-moi des cadeaux apete baplan asali dépression ka modèle Karine aosala na ye makambo eleka na etuna te ya Patrick apete nde ali kosimba kobengisa Karine basolola Karine te mepa kende likolo ya Patrick abeti ye mwasi na ya komena problème mwana ya Patrick ya mobali ya liboso azwi video wana ata mwe pa bamaska na ye abanda mama na ye botala la congolaise oyo adepris famille na biso ekota réseaux sociaux na 2 personnes c'est pas Patrick tolanda toza logique ololandanga mais etinge na téléphone ya Patrick parce que eza faute na ye mpe aza na 50% ya faute Karine yo eromoni bongo ngana yo tosoleli ata 40 fois osani obwaki Patrick au tracé chemin mususu ngana azali koencourager osala comment on appelle ça ba YouTube banini ngana azali la première personne na mémoire pa wera na Concorde kuna na sali na émission ngam na tilma yo erosala émission na wera obosani ya Patrick aye azwi yo tokenga kena Sankara ayo tikanga na ndako Karine ngana benga ndeko kofi po yo okokota na mopao esimba te parce que mopao azana makambo na eza pe sondeni yo Karine ngana ebeke ke yo ozolinga obanda kosambusa biso boye biso tozoka pasi biso nyonso nde tokola wana lwangu fundi kasangu kasi nyonso sana tolela elo tolela eza nini biso tomona ke wana besoin soutien so ba obalinga baproche ba biso soutien baosala wa reproche vrai na kuzu pote biso vérité osilikela bango wana aza la seule personne oyo asupporta ko na mutamuni na tokangi na zwi telefone na bana na bengo o ande ko na lelo so kufi na lela makasi Karine o comprendre nga donc ndongo za wana à partir ya lelo papa lianda oyo kanga bien ya Patrick na Karine baboya na aozongele te Karine na sa zuwa asali ba dégâts ebele Zaki n'a une raison, ils ont vie privée na bon côté la ya Patrick té. Et ça que il faut tout ça à la part des choses. Alors bien boya moi mon pas l'union sur boya maîtresse des bases, c'est qu'elle a trouvé mieux que pas de maîtresse qui est pas des bases. Mimi ils ont respect accueil. Na mama mususu. Mais soko mwini mobala boyi maîtresse po abengi mwasi na ye teke mwasi wana nando atrouve oyo aleki ete
donc Yolande a lobby vérité. Maman Congo pas lobby vérité. Il y a Patrick côté on a se respecté. Parce que si on se trompe moi sinon pour y a Patrick na mtoune a tromper moi sinon na moi na mboka. Que aéroport makuna te. Un souper a ko changer destination, on sait jamais. OK. Bon même Karine, c'est pas maman. Et pas maman la bino. Maman ba ya Patrick. Ah na poto. Donc na biso oui. Sikoyo, il y a Patrick à côté TikTok, à côté YouTube. Famille pezo yoka. Moi si na epe ayoka kalingala. Bana na eba za ba métis, ba yoka kalingala, ba za pe ba français. Yebisanga, est-ce qu'il y a Patrick à côté de la Karine? Aolingate. Mama Congo. Mama Congo sala ofongola live epa na yo tindelinga demande po sala lokola match ponga pena zoka bakado pona ngona posa bakado. To sala lokola match. Loba na yo po Mama Congo ne mta sengi demande. Bana na kota TikTok na intervenir. Nga loba na ngate na banga ba sosola nga. Pona pinga matro na koma kate. OK. Na linga na ngate ba pinga nga bana nga bakola. Na yite ba yoka ba video ba voice ba nini etika la kabana ba comprendre makambu. Lobi yo pesa mo no conseil à tout et alors toi-même. Comment poto bazana ba on a peinté. Comment contrôler ba biso toza ba 42. Donc to comme la ba koku to bota avant. Yango na senga Karine ndeko na nga mwasi. Boya ya Patrick ne ya boya yo. Omonde yo na mutema no mona ka ke ye a publier yo. Ne ye pe azala ba raison na mtutu. Yo sko yina na yo ye. Maman Frida, s'il te plaît. Maman Frida, s'il te plaît. Maman Frida, s'il te plaît. Ngana kapo une minute. Maman Frida, s'il te plaît. Tolobeli Karine, tolobi vérité, c'est bon. Si qu'on a minute, Karine est en détresse. Maman n'a pas Frida. Koko ta live to so di souci ma Frida yoka. La limita ka Karine asika koko ta na live asika koloba makambo. Exacte vie privée na ye. On est même pas obligé d'intervenir. Le problème est ça parce que non, il faut participer dans la zawana azape na bina ye pe azala même état que Karine. Mais Karine aza même ko na bana. Il y a pas peut-être na moi si na ye aza ko s'appuyer. Alors vous êtes en danger pour avoir Karine. Alors il faut que c'est calme. Yokanan, to sa boy. Moi, il faut reconnaître que aussi, Namakamboyo, Karine a aimé un homme. A comme il dit, bon, pas mbaté. Nayaki na loba qui vérité, binonya soboye, bolobi la part de vérité, on est d'accord que c'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Mais, na minute soyo, oza mouninga en même temps, oza quand même deko, ya Karine, oza pen deko, ya Papa Patrick. Na Patrick, na Karine. Chacun d'eux, baza n'a part, il y a responsabilité. Est-ce que quand Solana Karine, t'es beau channel nous terrain d'entente, maintenant, c'est que vous cabonez non dans la mienne, vous ma réseau tout. Alors bien. Non mais maman Zelana nous terrain, s'il te plaît. Maman tu le Karine, vérité, on le sait, c'est la vérité. Yo Kanan. Maman Frida. Oui. À ce jour, Likambo il faut qu'il Karine motema pour que Tobiso na yonga na yo tobi ki ba uzonga na lisute. Moi j'ai des preuves, il y a téléphone à capture, il y a Mubenga, oh Karine a tine la kaeba vidéo tilelo. So Karine a obo ya bati na numéro de téléphone parce que Karine yemoka yebi. Ça c'est pas grave. Quand vous portez plainte pour un bilan sur l'enquête moi là que moi je à publier et puis moi la Patrick à mobile il doit changer na Facebook. Maman Zela s'il te plaît. S'il te plaît, Yoka. Toi qui n'est pas itozonge pai. Ba vidéo oyo ba publier qui Karine nue, c'était des vidéos dans le téléphone de Mubenga. Maman Zela na nute. Ba vidéo oyo ba publier qui Karine Moutakala. Et outi quand même na téléphone il y a Patrick. Patrick a tort. Oui, a tort. Parce que yemuta ebe que azana ba vidéo à nudité ba ninga atika ki téléphone. Tolinga te, il a aussi tort. Donc comme molinga te azaka kana tort. Bon il va ka code so il ko zenti. Exactement côté la Karine te mobile azama be alinga bilinga lelo eza berna et Karine aza karma ya Patrick. Tolinga te za bongo. C'est la vérité. Et à Karmate.
Karine mwana ami community karma na biso pourquoi approche Karine. Karine mwana ayete eza karma te. Au moment de toza bo ero boti mwana na yo. Déjà te tomber amoureux ya mutu moko bwana libuno ida ta face neti. Tu sais même pas à quoi il va ressembler. Sans revoir toi on va pas là. Yo kana si te plaît na ba ka partir. C'est là. C'est que Bolo ba moko moko. Nya uzela. Zela niaou. Zela. Tolo baka moko. Tout ça la ba accident de parole te. Ya momoni na dinga ko ma na TikTok te pona ba matele na ba mo sambenga na téléphone. To pesa ka ba ninga tampe baloba. Mais papa, on veut maquiller la chose. Le problème est aboué. Je m'en fous, Nadine et partenaire Patrick. Il y a Patrick, il a assumé tout ce qu'il a cherché à avoir une maîtresse comme Karine. So, Ramon a se détacher, il faut se détacher prudemment. Le cas se détacher brutalement. À il y a un dégénéré ma cambo. Si Karine a commenté comme pas la moitié, il y a Patrick. Si moi, a Patrick, comme on a milité la maîtresse à papa d'ailleurs, puis pendant il y a 2 ans passés. C'est quoi, il y a où tu peux ça, la tico, il y a Alexandre soutien. Il y a un peu bon mabissou. Et ça, il y a Patrick. C'est quoi, ce qui a lobby qui est, à ça, on peut aller à Sabatou, on a un dengaza bien. Ou on a un délo pour manga. Ana droité. Ensemble, ça fait biso basi. Pour ma belle, il y a un nango. Ma soeur, quand on a nango. Ni à toi, nango, d'autres, on a mon polo. Asambu sibiso et puis na ke ka mingi pona yeni na bi ke réseaux sociaux ba zami te mamade congolais méchant Karine ana rando na ba te belé na TikTok ba ta TikTok ngamo ko mutu na mama responsable la ta TikTok te ya ko pinga batu po ba te belé ba responsable la TikTok ya makamba bien mais ya ko pinga batu na sala ngote pe na kumesa na ngote mais na za responsable na ndenge na ngai nena kristimaka nena vandi boye me ba komela juge elo e bang sanga yango wana ke moi soyo azama be abeta kabana na ye est-ce que boyebi ke ngana beta mwana nga mbata na kena garde vie 48 heures po na beti mwana mbata bazuye pe aka ba kamaradi ba yoki yango ba botoli e mwana bazo ba komela juge bozo nsele mwana te nga mwana nga bana 6 mois na foyer ngele moko ya zonk te nga mwana bina nga madame je suis désolé. Bon Frida to kanon to ka penyao. D'accord, kasi maman Frida yo kasi idée na ngai. Papa Lianza. Karine à chaque fois qu'on lui demande bino koto bolobi ke mubenga ozonga lisute e mo mubenga pa lobi ka kozonga ka lisusuté jamais. To comprendre. Karine soki botuni olinga mubenga asala biso ba semblant mais nous tous on a compris. On le sait que Karine aime mubenga. Nyonso azo sala. Pardon maman Zela. Nyonso azo sala bo comprendre que Karine mutu bébé liko mubenga. Y a pas de souci. Oui. Maintenant, demandez à votre frère. Yé pas sali Karine Mabé. Ce qui a kosenga pardon, asenga pardon parce que Karine ne va pas porter plainte. Polikambo tokosi lisangote conclusion makambo nyoso to sala balai to sala balai ti suka. Ya Patrick alobi akosenga Karine pardon te po na ye bakata na ba éponge baza ba ranking ba mbale ba sala ni mabe. Muna mutu asala vina ye. Elo ga itina yango wana ya bito sitalikambo Karine. Ma Frida zela na alobi Ma Frida akosenga pardon te. Ngana bondeli ye. Na bisi fosenga. Ngaza mwasi. Mobali so asalinga boy okolinga te. So basali 17 olinga te. So basali al dolinga te. So basali tanya olinga te. So bande babasi 30 papa. Maman Frida, maman Niaou, beaucoup pesa nga 1 minute s'il vous plaît. Siko pandora ngande kono Frida na lobi no boye. Iyo il faut ina ya Patrick. Nya Patrick azande ona me ina enano. Ina ye ipena nubana no lingana opana no. Papa Lianza okomeka opesa nga parole s'il te plaît. Lianza ke wapi? Ma Frida bomoni pona kimia ya Karine. Faut comprendre aussi, même si Karine Tolobiana, on lui donne tous les noms possibles, ok d'accord. Mais comprenez aussi qu'il y a un préjudice moral à soigner. Peut-être que le pardon, ce qui a saigné pardon a mis soit battu, et qu'on sunga Karine pour que Karine puisse passer à autre chose. Il y a un saigné à boy. Alors, il y a aucun, mais bon, c'est déjà, mon agent marié, des deux. Il y a eu trop de problèmes Maman Frida, franchement, Maman Frida, s'il te plaît. Au moins, tant on y a mataki, malgré Pandora s'est pélété,
Niao s'était bien exprimée. Elle a dit les choses, oyo, et qu'on blessé ni Karine, ni Partiwana. Elle a juste expliqué les choses. Yo petango ya kitura eboso, éclaircir moi certaines choses. Mais tout autant goye. Au moins, il boro beti que, façon, parce que Karine, elle a des ennemis dans les réseaux sociaux. Makamusu, tu es un envoyé à co-traiter. Au moins, nenga longo bilamba wana, au pesi ba ennemi déjà indice. Parce que acte Karine a sali, c'est vrai. Que so kaka muto aze ennemi na ye, azu kaka vidéo a signalé, bana ba okende, oui, parce que ba mona ke muto ezodoka. Yom to pesi indice wana, peut-être les gens n'y ont pas passé. Yoka maman, peut-être que les gens n'avaient pas cette idée-là. Maman langa yoka. Maman langa Frida yoka. Peut-être les gens n'avaient pas cette idée-là. Pour nous montrer que Oza Moutou ya Karine, oyebisi biso ke omema Karine Pawera, peut-être on les a qui oui, Aza Moutou na maman Frida, tout ça là ba échange boité parce que c'est bien té, ngala tike bino boloba. Maman Frida, tout ça là ba échange boité, tout ça biso surtout pour to luka solution. Tout ça ba échange boité et bema débat bien té. Tout ça ko tu débattre Moutou na mto s'exprimer. C'est vrai, on expliquait biso qui est Karine pour toi. Ongota lisabiso na madabolingo oza nango na connaissance boza yango pona Karine, mais c'est vrai que makamsu solobi et puis sa binemi ya Karine avantage sur elle, peut-être makamsu batbazo penser te na ba dire oza entre Karine na Mubenga, mais vouloir ou pas Karine obenge Karine magala tata mwasa bana Mubenga obenga yaya. Et loko tu es na réseaux sociaux, eza kolbate ke bakozonga na kate. O bakozonga naka, nous n'est pas là pour ça. Parce que to mona kutu bato mobile mususu a toboli mwasi misu. Mais lobi bazongani, on n'est pas là pour parler de ça. C'est qu'on est en train de parler dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une personne, une dame qui a 2 enfants, qui a craqué. Et sans se mentir, biso tout au comprendre que craquement ya Pandora, eza kutu mutaka na été, eza bolingo ya Mubenga. Otoa tozaka biso sur ba péché mignon, na batumba batika biso na défaut. Ya Karine, to comprendre que eza Mubenga. Mais aza siko na ba manière ne à manifester yango. Peut-être en faisant des choses comme ça, elle pense que Mubenga va venir vers elle pour lui dire que oui, arrête ça, tout ça et tout. Bus on est sadika kayena conscience nae. Mais c'est que nous voulons ici, oh papa Lianza, c'était Torobeta, que les hommes arrêtent d'enregistrer les femmes na ba moment na bango ba osala ba relation sexuelle. C'est des moments d'intimité. Et là, benga intimité, ça veut dire que voisin ta yoki makelele, aza sansa komo na binoté. Bato basuki bolingi omona na bato bazotindela bango na ba WhatsApp o bazotala. Ce n'est pas normal bion de komwasi batindela o vidéo mutakala o bazotala posa nango nini. Siko eloko tozoloba. Po a boko bateke nous condamnons personne. Non, on a des gens qui souffrent. Bana ya Patrick bazo souffrir na moi ça Patrick mais comme bana réseaux sociaux te bazo souffrir na ndenge na bango. Mais pendant comme dans na réseaux sociaux, souffrance na ezaka ka faut appeler ça live. Maintenant, comment faire pour atika ko pelisaka live à chaque fois elle veut s'adresser na batu pona Mubenga ou bake ko samba na justice bango nyonso na bana ba 19 ans parce que baza ba majeur ou na mwasi wana mundele bango to ba memanaka na justice est privée bango ke yo koyaka lisusu na live na kombo na bango te yo kosala kasusu boete ba pesa bango parce que dire que Mubenga senga pardon, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre na pardon parce que ma pesa sopani il faut qu'on dise Maman ko olimisanga ma Frida ceux qui soi-disant bolembi bino famille ceux qui bolembi que Karine atanga kombo na bino parce que Karine ba opekisa zo kate bo ça la plainte voilà bo kende na wana justice Karine parce que mutu ko opekisa Karine a kofonga la live na quand elle veut azate. Oui, maman. Yoka, s'il te plaît, na yoki. Yoka, vous en avez raison. Maman, je suis contre le bateau, contre le moutoute. Maman, quand on va sur le banane,